Papa Alain. Bonsoir, bonsoir, Boni. Boni. Moi, mon qui est bien. Voilà, comme déjà, Batbamoni a titre aux en Afrique du Sud. C'est vrai que bon, ça a été un peu brusque aussi. Vous voyez, la Kinshasa, aux en Afrique du Sud, un peu Mbangu. Batbamoni a un titre qui est santé dérangée. En Afrique du Sud. Expliquez d'abord, qu'est-ce qui s'est fait que rapidement, aux en Afrique du Sud, et les Kindéni, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Puis c'est Magamlo, Bané, Golobala, Kinshasa, on va dire qu'on dénonce la Kinshasa, qui solution à passer qu'on a parti à Kinshasa, mais rapidement, si je dis, aux a déjà en Afrique du Sud. Depuis quand on a en Afrique du Sud? Depuis quand? Oui, Nazongi Papa Alain, Nazongi Noki, parce qu'il y a Baptiste Nange Silaki, et puis na rataki déjà rendez-vous Nanga, il y a Bamouania Soana, et puis Baptiste Ezaki Souté, on a préféré qu'il n'a son Noki, puis na bandé ko kanzoto bienté. Donc, nous autres déjà Ninganaki, nous autres Sengaki Souté. Donc, Baptiste Silaki, Nanga Pena Monana Badorter Nanga. Ok, d'accord. Tant on peut rattaquer par rendez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un planning, moi, rendez-vous déjà, qui où il fallait se présenter. Oui, nous avons un planning à rendez-vous parce que nous avons tout le temps permis à médecin, nous avons un médecin tout le temps. Et puis déjà, ceux qui douleur, nous avons malaise, nous avons donc il faut nous zonger la bango. Donc nous avons tout le temps permis à bango. Attendez, nous avons ceux qui ont qui m'a bien à boutou boy. Nous avons une ambulance bien à zonger l'hôpital. Donc tellement nous avons qui Kinshasa na umela qui na lobaki, na sala qui ba 6 mois et puis ba kisi nanga sila qui na moni ba docteur nanga tenzoto nanga na yoka ki bien te. Donc déjà na yaki na komaki lundi mais lobby déjà na kendaki hôpital. Lobby na zaki déjà l'hôpital. Mais peut-être pas moi précision pour lobby au rataki ba rendez-vous au sali plus de 6 mois à Kinshasa. Bon, qu'est-ce qui a fait qu'on raté alors ba rendez-vous parce que vous êtes à Kinshasa, au début vous allez dans Bassouen dans aux en Afrique du Sud. Pourquoi ça allait aussi longtemps? Vous mettez trop à Kinshasa plus de 6 mois au lieu d'abord s'occuper de la santé non. Mbongo ezalaki te Papa Alain, mbongo eza te ya bamakambo mosusu meme awa ezosenga bambongo fo futaka na hôpital mwa bambongo moko fo batransport kolia kofuta ndako vie eza pasi omoni ntango nake mpe kuna nakangami mbongo akozonga boye ezalaki te tusa yango wana omoni nabundi kati nazongi nanu boye. Okay. Donc en fait ce sont pour des raisons financières des salles qui ouvrent à Kinshasa au raté par rendez-vous. Oui, c'est ça. Eza bongo. Mais surtout au Kenya Kinshasa, pour tout le cas pour récapituler mon bouquet, ils allaient à Kinshasa na fait des innovations na yo, aussi décision au Kenya Kinshasa. Est-ce que c'était seulement pour aller dénoncer pasteur Mukuno bien que Luka n'ait pas résoudre des problèmes là ou alors vous avez la raison sur ce même à Kinshasa? Non, ezaki problème wana déjà na solo la na yango ayebi makambo hôpital aza au courant na makambo nyonso. Donc eza nango première fois te ke na solo la na ye. Ayebi makambo banda ayebi. Donc inazaki susu na moyen te ata ya kofuta ndako ata bambongo yango ya transport ou bien ya kokende kofuta te na hôpital ezalaki sute. Et puis avant na kende na bengaki ba médecin nanga na yebisi bango ke nazo se déplacer na mpo naza pe na mbongo te. Parce que les hôpitaux au Kenya pe kuna kaka pamba te za na ba droit quand même miketo futa à l'hôpital et puis na ba transport kolia tout ça ya on abaki na komanda na Kinshasa ta on a komi na Kinshasa pe na bengaki ye mukunango ayokaki appel nanga akata ki téléphone nanga yango na réagir na boye na réagir parce que na suki na koki lisusu te na za na droit quand même ya vie Papa Alain na suki na okoka lisusu te yango na réagir boye. D'accord. Mais ce que pour la précision pour la Nabiso, pour le but que ayebi pas problème non à santé. Ayebi parce que mon awa batumi bazaka loba ni na ngozo prouver que na ba kolanda ba so médicaux na yo ni na ngozo prouver que Papa le limbisa mwa muke nazo yoko na se nazo yoko mwa makati te. Allô ozanga? Oui na yoki yo tiko. OK. Oyoki ma bien siko hein. Voilà. Même bato bozo landa biso si y a un problème à son, bo signaler biso. Donc, ceux qui bozo rabiso bien, en tout cas, c'est mieux bon noter qu'effectivement bozo rabiso. S'il y a un petit souci, bon signaler biso début nous déjà en direct. Va vous aimer vidéo et puis vous partager également pour qu'il y ait ma perturbation et zala. Il y a ezalate. Voilà. Alors, moi je l'ai. Donc, là, toutes les questions on a boyi. Oui. En fait, qu'est-ce qui avait fait que plus ou moins dans la en Afrique du Sud, n'est-ce pas, en Afrique du Sud?
Ah, olobi, ozonga qui se connaît. Eh, olobi, là, question qui par rapport à mon olobi, azali au courant, il y a un problème dans la santé. Parce que, problème, on a déjà aussi posé à ce niveau-là, parce que, de tout la nagi maman international, il y a nos senga abino, ba salob examen, ba preuve zala, pour ba suivre yo. Yo lobi que y a zala qui au courant, il y a problème dans la santé, mais quand d'abord revenir un peu sur ce point-là. Tant on zala qui au courant, ça veut dire quoi? Est-ce que azala il a dossier médical là yo? Est-ce qu'il y a pas qui aujourd'hui na soins médicaux na hôpital bon attends hôpital habite ma yebi quand même dans détail ba soins médicaux ba neko là azaki au courant pour la santé non à niveau nini mais quand on expliquer donc vous bien yeba déjà. Oui, papa Alain, et bandaki procédure a même avant avortement. Azaki na ba papier nyonso na ya ba échographie nde na expliquer ki ya ba échographie ya ba masuba nyonso azaki nango. Et tant na eko bella makasi tant na bande ko sanza makila ayebaki qu'il fallait na bima mboka. Azeli singa zela tozaki un jeudi. Non non tozaki un mardi. Abi nanga OK, na kopesa ombongo vendredi. Wana nazaki déjà grave. Nazeli vendredi wana komi na zwi mbongo ngo te. Donc nande na yaki ko bunda na ba moyen mususu na ndenge na bimaki. Siko problème nange eza na ye awa azalaki au courant parce que bande ko délégué pasteur Daniel. Abande ko tinda pasteur Daniel ayawa aya kotala ngati place na banda ki ko fanda. Pasteur Daniel wapi? Oui. Pasteur Daniel azalaka na Kinshasa. Azalaka na Kinshasa mais famille na ezalaki a mwasi na bana bazalaki abandaki ko yaka yaka na ya voyage kana yaka. Ti Daniel wana Zela, Daniel wana no ya ti na place zo fanda. Oui, abande ko ya ti place na bande o fanda, abande ko ya. Abande ko ya. Azo tout la information par rapport à ba kamno santé soin na. Oui, abande ko la même information na bato na bande ko fanda na bango. A yanda ki moi information wana et puis ye muku na lobaki ke akotinda mbongo e pa pasteur Daniel wana. Tant pasteur Daniel aye nazaki malade, alobi o muku na pesi mbongo te. Mais alandaki ba information na ceinture na nga na bato na bande ko fanda na bande ko fréquenter wa alandaki un peu vie na nga pasteur wana pe ba yebisaki ke non mwana mwasi azobela azosufrir ayebi place aza muku na bande ko tinda et même na Afrique du Sud bande ko ya kolandela makambo na nga ata ba bande ko pesa mbongo te maza au courant ya makambo nyonso papa Alain. Donc abane kolandela ma information na yo a prometaki ba mbongo ma pesi eloko moko te yo zo oui c'est ça. Depuis au Baniko Bella, il n'y a rien, attends un rond et bimate, attends un rond et bimate, papa, attends un frère bimate. Donc, na obunda na tisi kondo moninga la zongi na obunda parce que na koka ki soute ba kis nange stili na koka ki soute parce que na zala air moko so na oki malaise ba docteur ba yebisa soko air nyonso yo ka malaise ata na buto ata na moi zonge la biso mbango no hôpital donc na za bongo tellement ba kis nange stila ki déjà na Congo et puis na bazo kanzoto bien te moninga na kimi mbango na zongi na koma ki lundi lobi déjà na zaki na hôpital. Lobi na kenda ki déjà hôpital. OK. Alors, quand on a lobby awa, donc yozonga qui rapidement santé bano déranger. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment dérangé? Attention qu'on a des détails te obando kanzoto nene. Na bande ko yo kanzoto kolemba, na yo kanzoto makasi te kolemba et puis na bande ko yo ka ba malaise car étouffé même na avion ta on oya na longoli bilamba nyonso donc na bande ko yo ka étouffement donc on dirait tension et puis même ba selenga checking ba yebi misu na ngetela ki tension na déjà za ki commandant ko ka bien étouffé même na avion malili avion mais na longola ki ba jacket na longoli même bilamba nyonso na lati na koma ki étouffé na comme même ko popula dans na bande ko ka nzoto bien de fatigue ba faiblesse bande ko ka makasi te appétit zate donc na bande ko ka bien te. OK. Alors, au commis, au hôpital, aux rendez-vous, mais bayambina nuyote, c'est ça? Oui, nazui rendez-vous, connaissez kamba ba principe. Ah, mboko eza mboka ba principe. Donc, comme na rataki ba rendez-vous wana, ba pesinga rendez-vous mususu donc quelques jours il faut nazongela bango mais ba kisi et problème ezate nazwa ki nanga déjà ba kisi mususu na pharmacie. Nazwa ki ba kisi. En fait, ba prescrire ba médicaments faut. Oui, mais médecin nanga spécialiste soit landelanga na omone au courant semaine. Ah, OK. Donc, somme déjà bakis pour dire que comme déjà comme la bakis. Non, on a somba bakis libando hôpital te ba pesa nga bakis nanga kana ka hôpital ba médecin nga ba yebisa nga na koko somba jamais bakis nanga na hôpital. Ba ngo ba landela nga na nyos. Ba ngo ba pesa nga kisa ta fièvre ata nini ba ngo ba pesa nga bakis. Donc na mela bakis ta en dehors ba médecin nanga. D'accord. Alors, mais sikoyo d'être sur là awa. Bon, ba tout quand même ba mais Sœur Nabiso Julie, azolo ba moyen zate
tout ça, azo souffrir. Mais tant que vous voyagez tout le temps, ok, yo zongi, ndego zimba, moko zongi, bah tout ça, non, mais c'est comme si vous avez moyen na yo, parce que bon, ça demande aussi de l'argent, bien que vous avez l'autre côté, mais bah déplacement, tout ce qui est balai et tout, ça demande quand même des sous, bah séjour non à Kinshasa, ça demande un peu de sous, mais finalement, qui finance tout ça, pose un peu dans moi, oh, situation en haut. Papa lenda kolala rato ebi place etangaka te naza mwasi ta mususu na yaka na sombi mwa basaki na tindaka bato baza kuna batekelinga mwa mbongo wana ezosunga nga na kolia na nga na kosala mwa makambo na nga donc naza na mwa biloko moko na tindaki batekelinga yango nakangisi mwa mbongo wana nazongi boy. Ah, donc on débrouillerait moins moqué pour dire oui, que pour s'en sortir. Alors, oui. Maintenant, ça on a compris. Bon, tout le monde a peu ya traitement néozoloba wana, mais l'homme sous quand même na makambo déjà sous déclaré qui je vais te belé aussi bon ça la émission, bon ça banalise par rapport à propos yo lobaki et bon sous peu bazo côté peu pour doute mais c'est pas possible mais comment c'est l'équipe bongo. Question peut-être au bato baza remettre na ndenge po lobi awa mut kuna asali yo mabe mingi. Ndenge o déclaré na ndenge po lobi mais bato bazo comprendre était et là, il d'abord à Ebisio au Longolazemi. On dit, on va forcer au Longolazemi, mais après, beaucoup de temps, beaucoup continuent dans les cas. Et puis en plus, au Mémien na tribunal, tout ça, Bakangi na prison, Hollandais sous la tribune, ok, au tal à Elisus. Donc, beaucoup de nakaka. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, Yozo Luka a aidé yo, na nenge a aidé yo, a aidé na oyote, ozo me magaye na tribunal, pour me gagner une solution. Mais ils continué à cause de la relation. Mais quand d'abord, pour expliquer d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, nous avons ça qui est toujours malgré le problème. Papa, là, na bande ko kangamana ye parce que makamunyo sizaki ezaki facilité bako koloba lelo papa là pourquoi mais c'était pas facile eza bitumba moko na bunziango déjà kala ezaki makamoko ezaki d'abord spirituel pour bima na bomoto c'était pas facile kaka boye ya ko se débarrasser nae et puis na sali ba sacrifice ya ba prière pour na sambela nzambe ki alongole na nzela na ngai non c'était ezaki problème que na ezalaki zemi na ye na zui maladie na se na maboko na ye. Donc nazaki na moyen mususu ya kosala te. Donc il faut na zala wana kaka pa pesa ngambonga traitement langa. Pona soki na longo pembe nene na ozwa mbonga traitement te, na za na eloko mususu osala te. Ya bomoni na sala ki procédure wana nyoso ke ya kozala pembe ni na ye ya koluka bandekone ya koluka bana na ye ya koluka ba passer mususu ya kokenda la police ya kokenda parquet. Ya wana sala ki procédure wana nyoso parce que nazaki suna mutu te na za la pesa ozwa mbongo te parce que yenda za responsable ya makambu nyoso. De fona za ka pembe na ye pona zwa mbonga traitement na ngai. Donc, le problème n'est pas que bon papa là. Il cause un peu mais vous continuez au bimanaye. C'est ça aussi le problème. Non, au bimanaye, to bimaki na ye sous soutien na suka part 2017. Mais à part 2017, tu vois na stima wana to tika ko bimanaye sous soutien. Pour na 2017, tu vois na prometa kinga oui, à cause de ma camion sans charge, à côté d'un bongo. Ako loger ngai akotinda Daniel pasteur Daniel apesa mbongo tanga konfeka kinga bongo yangwana na nzimaki mais après 2017 wana tobimaki na lisusu te nde na lobaki liboso après 2017 ozaki na lisusu te wana koma ikali kamba ko benda na nayi donc problème encore mais on est allé en prison aussi c'est que je voulais dire oui et ça lui pas ce qu'on allé sur la prison alors que pourtant il y a plainte oui on a la porte qui est plainte papa le papa kanga été nga la porte qui est plainte pour bakanga été nga la kende kotale na prison parce que bakanga qui est pour nangate et puis parquet katela kinga likam nangate et c'est ça qui likam nangate lukela kinga pe solution te avant na kende ko ebisa na la police tant colonel a kende ki ko solola na ya lobi non il faut nga la mema e place onyo so ko meme na sale le konyo so na sala yi na ki ko zo plainte nga la meme yango na parquet mais na parquet nga la kende ki teke po bakanga pona nuire bien pona sambisa nga la zaki na posa kaka ya prise en charge médicale ya assurance médicale problème na ngeza la ki wana yango titang bakanga ki na landa ki na prison pona bana ko sele kaka mbango hôpital na prise en charge médicale na assurance médicale parce que bakata ki likamnanga te batisa ki likamnanga te nga zaka na posa ya prise en charge na assurance médicale yango na landa ki eti na prison pe na solola ki na abinanga no zela so ki na biminde na ko résoudre problème na yo yango na landa ki na prison problème na ngo wana
Ok, ça on a compris. Est-ce que, bon, Nandengo Lobi, ozomona te que tant au Kenya au Fundaye, des sika mutema ne comme sur ma casse. Que ça, oyo go sala parce que au Kenya au Fundaye, déjà, tu penses pas que les fêtes au Fundaye, pèse sur le bébé, c'est sur ma Mais papa, ceux qui ont luka solution na mutu, solution exacte, qui mana justice, non? Justice n'est peut-être que quelle solution, mais koko bien sa mutuana et convaincre signaler, a signé ba papier que andi ma prise en charge wana, zaki na choix mususu te. Tellement na bundi na mingi na nyokwa mingi, na keti ne pas bande connaître ba yoka kiti yango na mema ki na justice. Mais na kende ki te pas ba nuru yo bebo na le kana TV bona banda ko sambu senga na zaki na poste à prise en charge médicale. C'est tout. Yango na mema ki na justice na kenda ki ke justice etalelanga makambo na moni ke basale le côté yango na landa ki eti na prison ta bakanga ki na landa ki eti na prison landa ki pona bolingo te po ngai na zaki na lokwa mabe na motema langa epa na ete donc yeti tanga zaki ko vivre nanga azaki na makambu ya mabe na motema na epo na ngai yango asali nga bongo po ngai na zaki na lokwa mabe te na motema langa pona ye yango na landa ki eti na prison pot alukelanga solution ye moko kasa pesa nga mbonga baki ça peut makam nanga a résoudre ba problème nanga ya traitement alobi nanga non c'est ce qui na bimi et bon on a ko résoudre problème wana yango na bima ki pe na ke na zelie tanga bimi ami bombi alingi su komi montsata bimi si trésor muko na liboso trésor muta combien la ko manipuler nga na senga mbongo mbongo ezate na sala bozo pesa nga ba 20,000 ba 30,000 soki ba $30 donc et koka kite non na makamo na sana ngona traitement na nga d'abord ça traitement mon cher et ça pété nga papa là tu peux imaginer papa là 9 ans d'années à traitement na ozozwa et là qu'on y va ko récompenser nga na 9 ans d'années on a souffert na traitement après on a boya ki mam national à même en hôpital parce que papa là la souffrance la souffrance mingi 9 ans d'années bango le lo point 9 ans d'années ndeko eko ebisanga ke mpa me mangana hôpital ba me mangana hôpital papa on pona zo bunda tilelo traitement nga sala de de marché ka pendant 9 ans wana ya mbango nyoso ba traitement na zuba côté de marché ngo lisusu papa le yo bina bo sundani mutu bo tiki mutu bo négliger mutu pendant 9 ans mutu bunda na ba traitement lelo mutu a récupérer quand même santé après bino bana bobi mabola ba ke non biso tonto me mon hôpital auto ke ko chale check up avant de dommages photo pe sombo tant papa na banga banda ko la langa fuka banda ko benga bana nete ba tele mala mona ndenga zo la langa ngai ko konti mate bana ba me manga na souffrir papa le na souffrir pour la soit traitement na j'ai souffrir na souffrir makasi na mutanya to mwana nyasa ko tele mana nzela nga papa le na ko bunda na ye parce que na nyoko mi pendant 9 ans d'année traitement na mela kisi chaque jour na souhaite répondre ko le mon côté après 9 ans d'année parce que côté ma papa ndo finger papa ndo de ka réseaux sociaux tanga na réclamer ma droit nanga papa ndo ko le bake non to me mon hôpital et ba ça ki na kufa ki na mama na ba nga ba me mana hôpital papa le ouais bon je pense que c'est maîtriser Mouké. Bon on comprend un peu peine na yo c'est vrai on comprend mais au relever pour moi au parler spirituel. Tu as parlé un peu mot spirituel, oui, cause appel spirituel parce que bon, non, donc super hasard on comprend l'été bon, tu n'as pas un bourreau, mais tu as toujours tendance à vous appeler. Est-ce que pour toi, la relation de la une pasteur Moukouna, tu penses que tu as été envoûté spirituellement ou comment? Parce que oui, oui, papa, ça peut être aussi parce que na bande ko linga na bima pembe na tata on a pas si binga nyoko linga papa na finanga anyoko linga papa na mukaka 5 ans pona que l'hôpital ça musiko hôpital na kenda ka 9 ans d'année na melaka kisi tongo boko na melaka kisi chaque jour na melaka kisi pendant 9 ans tile lo na continuer ko melaka kisi na bande ko sambela zambe longola nga pembe na papa longola nga pembe ni na ye longola nga pembe na bande ko ko longola pembe ni na ye te atana zolinga na bossa na okoka te comme pela zaki déjà na comment qui na problème de santé c'est que kana za pembe ne peut pas apesa ngambo ba kisi na bundani ba prophète na prier na bango ba yebi ba serviteur de Dieu mtu na prier na bango na kota ba retraite na ba serviteur de Dieu mtu je prier ça longola nga kana nzela tata o longola nga pembe na tata o pasele ki longola nga pembe ni na amaltraite ngai amanipuler nga asaka na finanga asaka na santé nga na ko ke sote na ba comme que la justice est simbité
na koleka na media yango na leki na media tant na leki na media bana ne batelemi bakomi ko bundisa ngana za zela bango papa la no zela bango de chala do bakine mission boso soki eko kuta filanga je suis d'accord na nyoka mi deja mingi tata sakana filanga na za ko se beaucoup na likamta sakana filanga na nyoka mi na maladi na récupère moi santé bana ne batelema baba ndo boko non il faut que nene hôpital passer les examens et là qu'on y est d'accord c'est que bango ba uzananga bien po tata la bango mtazo manipuler bango po papa na bango ndenga na bimbana bana te pourquoi papa na bango sombili bana ba sombili kamba papa na bango po na nini bango baza bana papa na bango yemo ko fatele maloba likam ne parce que tanga bimbaki na mwasi bana bazala kite pourquoi ko kota bana na makam na et puis là qu'on y est d'accord c'est que so na kela bango pita bango chu banga to ngamba bete po muku na za mwasi moko ta za basebele bana na baza proche basi na enyo so wana ngana za ko anga moko ngaya kolinga moko mama na kufatika na shisha na kona ba parate na luka la problème na mutute mokuna ko luka fina na problème e ko chafi na passe na problème malade na koma ko ernyo so ka fona ke na hôpital ça na ti malade ka pemela ba docteur na koma ko la moninga ba docteur ma docteur ne soit comme ça le kola camarade na bango ernyo so l'hôpital o vini ni mutu papa ne vini ni mutu ko vivre na lo bate na zo zela bango na osela bana mokuna nyonso na osela bino botelema boya obunda na nga na osela bino nyonso bato nyonso bazotelema na osela bino boya obunda na ngai comme olukaki nga nakufa nakufi te na biki na osela bino boya obomanga na obanga bino te na osela bino. Voilà, je crois que ce que je a exprimé ou azali consenti c'est pourquoi on a repensé tant là vraiment à l'oba aux alamte malaye parce que je pense que va vouloir boyer pour comprendre dans bien. Il faut peut-être passer aussi par là, il faut la peine d'être dans la même situation, ou peut-être vous avez vraiment la compassion, ma casse. Bon, ça fait quand même très mal. Mais si par rapport à ce médicaux, vous êtes déjà en Afrique du Sud, prochain rendez-vous, nous, c'est quelques jours, tu peux sa date dans l'Awate. Mais tu penses rester encore longtemps en Afrique du Sud ou alors tu projettes également de retourner encore à Kinshasa? Papa le mboko il faut oza na mbongo pour ofuta ndaku folia séjour na yo il faut ofuta il faut aussi déplacer il faut sala mbongo na nyo na ngote donc de la boy na pesi na privilège na bakamnanga bakisi na linga kozanga bakisi na ngate na linga laza pembe na ba médecin na ba cheka ngai papa le bakamanga déjà na lembero moku na yo makambo tanga ya fila ngoko futa ngona ebiso zamba zali na ebiso zamba za kokufa te zamba zali na ebiso papa zamba zali ignorer bimisa bana na yo zamba za ngana na mama te na papa te na koli saba para na lukara mutu na problème te na kena na ndaka mutu ko luka bitumba te na ebinya na lukela patu ba problème te mais yo yaki na fila ngo sala kine loko mabe na motema na yo pona vinanga o linga kinga boningo solo te yaki na po détruire vinanga o yaki na po lukanga na ba problème mais Dieu zamba zali mokuna zamba zali zamba ko telemelo likama kambo zamba zali ebisio mokuna zamba zali yo za vraiment vrai prophète à bad oza faux prophète oza faux pasteur oza insensé yo oza conseil à pasteur puis oza faux pasteur yo za on mérite même pas qu'on soit pasteur mais na ebisio y Dieu zamba zali na ebisio zamba za papa ne na za na ebite parce que na za na mbongo ya kufuta ndaku tendenge na zabo na mbongo ya kufuta ndaku te faut na futa ndaku aba futa kandaku eza système il faut futa ndako est obligatoire place au fandi ato komele pa mutu aux obligé à kufuta ndako aux obligé à kolia courant eza cher ma eza cher et pour naza na mbongo te donc privilège na na pesa ka mingi na traitement na ngai so ezaki ke nazaki na bonne santé na ngana sala peut-être makamsu na ngana évoluer ndenge msusu mais naza na problème ya santé donc na pesa mi privilège na santé na ngana makamba bakisi nanga donc kisi nanga koko zanga te na il faut na mona ka ba docteur nanga à tout moment il faut na leka ba check up à tout moment donc privilège na pesa ya ngwana donc je crois bien que ceux qui na juste ba traitement nanga bakisi nanga na retourner Congo na osonga Congo parce que naza na mbongo ko vivre te na vivre ndeni na olia ndeni na omela ndenge ni papa na futa ndako ndenge na mbongo te mukio naza nango yango nazo pesa privilège na makam nango hôpital. D'accord, ça on a bien compris. Ce toujours un peu moins si mamouké parce que bon on dit comme la lobby ben émission va doit faire analyse un peu moins belé
par rapport à propos au lobaki au tenaki depuis tout ça nos émissions awa par exemple na point moko awa oyo bon peut-être prêtement confusion na bato mususu en fait yo obe okende okutana pasteur Mukuna na Kinshasa okendaki kotala parce que y a un problème moko boy mais na kata ba déclaration na yo sur lobi okutana na okutana déjà na Afrique du Sud mais d'abord clarifier biso kokutana na Afrique du Sud ezalaki ya rencontre comme ça ou alors ezalaki ya rencontre à bato belé est-ce boyebalaki déjà à partir d'Afrique du Sud ou alors boye osala na connaissance na Kinshasa mais d'abord expliquer biso na point nakutanaki na ye lokola mutu kaka normal lokola pasteur ayebani nakutanaka ye na agence moko boye na quartier moko yo ville nakutanaka na ye kuna kenda kusoko zwamba osero bakangaka ye passeport na ye ta na moni na agence ngape na kenda na agence wana kozwa mbongo ta na moni ye na pesi ka bonjour pasteur bonjour ça va na bi ça va papa tozaki na ye na contact moko te tolingana en fait bolingana kité biso pété normal bonjour pasteur na ndenga yebani kaka ki pasteur wana tozaki na ye contact te loko moko te donc tokoyebani toyebana ki ya bongo jour tokutana ne na agence moko na Yoville tant nakende Kinshasa nde nazaki na ba problème moko vraiment le kaki ngape makasi na lobi nake komona nanu mosali na Nzambe tant nakendaki na kotaka na ba prière na ba combat ya ba jeudi et puis na yebisi kuna ke na mona pasteur Mukuna bayokolo ba nanga ke ayambaka soki jeudi soki mardi après na yoko bongama na ke jeudi ngo na bureau na ye tant na ke jeudi na bureau na ye na solo la na ba problème on azalaki na ngwe bande pe ko tungisanga tango ya moninga alobi na nga ndenge yo mama obala obota ngabi na balite na boti tabi na nga pourquoi tina ajo comme nango botité ngabi non parce que na balité so na balinde na obota na niko bota na ngata avant mariage abi na nga OK ngala lingio ngala tunia pasteur na ajo za na ngwana za na mwasi te abi na nga te na mwasi te na pe na fiancé te na utiko boya na mu mama bana na ngai na utiko boya ko divorcer na mwasi nga mais ngala sepeli na yo na ko bala yo eloko ya ebisenga ngwa ebisenga te kaza na fiancé ebisenga te kaza na sœur moko azo préparer na mariage ebisenga te kaza na sœur moko nzamba la kisi bango na ba vision na bango na ba prophétie na bango lokuta ya ba faux prophète ima ayebisaki nge eloko te yebisinga ke auti ko boya na mwasi na ye na linga mukuna zaki na mwasi te pe ebisenga te kaza na proposition bien sœur moko nzamba révéler bango na ba révélation bango lokuta wana nzamba révéler bango kaza na sœur moko azo bongisa pa bala yebisaki nge eloko moko te yebisenga kaza ye d'accord ça on a compris mais na ndengo lobby na neba lobby avec non apparemment yo avez déjà monté un problème depuis quand parce que sur le lobby que vous au coup dans la Mukuna par rapport à problème ça dit que magamno ba problème na yo et banda depuis quand puis ba msupe ba lobby que non c'est comme si yo nous a une intention que nous séduire pasteur parce que nous ba fille amikolo comme ka boy il faut que n'ait pas pasteur chose à moi kitoko comme vous kitoko bongo tu kei ko mitika ko séduire et que pasteur quoi qui ne ko quoi quel est nous golo pas est-ce que toi tu pensais que dans on kende kuna pasteur olinga aucune idée papa là parce que nazaki na bande ko souffrir te boy nazaki maladie te na bande ko sala nga ba business nga na bande ko voyager nga déjà donc nazaki même pas on a idée à kokende na séduire nazaki même pas nazaki na problème na bina ke ko solo lango na pasteur na ebite soki on ko permettre nga na loba likambo ngo et ko pende tout débat moulai peut-être yango na zoli ka loba il y a problème dans la santé na ba résoudre le problème dans la santé donc na kokota na ba détail mususu te donc nazaki na problème ko zaki sérieux ba enleva kanga na Congo na ba policier armé tant ba levenga ezaka ba problème ko ezaka tellement makasi na kokaka ko supporter ngote si qu'on a pas problème wana ndena na bi anamona mosala Nzambe to continuer ko sambela naye donc ba leva kanga na tangu ya président Kabila ba leva kanga ba levenga ba kena nga place moko ba ke ko boa kanga na prison Makala sans dossier ba policier armé deux chefs ba soda pourquoi ba leva ki je ne sais pas na yebité sans problème si le problème ezalaki tango na ye pa ye kotikanga ndela ke ko luka mosala Nzambe nazaki na poste vraiment na sambela Nzambe makasi vous comprenez papa nazaki na poste ba prière comme nazaki na ACK nazaki na ba prière wa serwan to eba ki ba prière makasi
yango na kenda kikuna après na bandi nanga ko sambela sans rien passer nazaki te ko na o souffrir nazaki te ko nzala na kenda soko lelele nzala nazaki te ko na ke sédurie parce que nazaki déjà na ba problème o ebande ko tungisa ngo na yebi kutu nzele utilité après na kei kuna na sololi na ye na nenga bande koloba na ngana zwaki en considération te tellement nazaki déjà traumatisé na ba problème na ote kokuta na zwaki en considération te na nga pe na tiki nanga na zwaki même pas numéro na ye yem zwaki numéro nanga combien on a calpé na ye et puis singa non o le kalobi azwaka $10 après singo futa transport bon mon sana nzamba pesi loko soki aza faux soki aza vrai na serwana na bande ko mone mosana nzambe na zwaki $10 wana na futi transport na ke mais ayoka kinga tenga bi peut-être na zonga Denga bengi singa peut-être toko solo la ne toko zo temps prière ngana yeba ki teke ya sa ne loko mabe na motema ne ke azo préparer pour na vinanga ke vinanga de ezala le lobo ngana mona ke aza mutu aza mosala nzambe aza mobali alinginga ngana yeba teke azaki na ba intention ko mema vinanga ko manipuler vinanga ou bien ko détruire vinanga ndenga détruire vinanga lelo papa le donc yeba ki te pona zaki ne loko mabe na o ya ye na bomba ki na motema nga to be na yeki mission pona na séduriété ngana yeki na ngata ke ba problème na za na ngona yeki na solo na take mosananza et puis on a ye deuxième jour abengi papa Kanza pauvre papa Kanza zalaki wana na ye ba fandi wana papa Kanza ba di ko prophétiser pona bango mi ba lesion baza ba prophète baza ba prophète abalso baza ba vrai prophète et tali bango ababani ko prophète abani ko tala nga papa Kanza zo prophétiser azotala mukunda profession na tuni mukuna kangami mwa matoyi boy bazolo ba makambu bango mibale ngaya bande ko yoka makambu ni babande ko profession ngo kagite oke profession ngo nga bafani singa na salon bango yena mukuna bafani na bureau côté bureau mukuna zanga na fani na petit salon za na bureau wana nga bafani pena elongi bazo solola papa Kanza zotala nga azo ebisa mukuna zotala nga azo ebisa mukuna donc eloko wana na tuni mukuna lobata fandi nyeti le la loba eloko va côté oh papa Kanza ebisa kai. Voilà, je crois que les gens ont compris un tout petit peu. Si nous revenons à un point là, c'est parce qu'il y a quand même des zones d'ombre où il fallait qu'on clarifie. Alors, c'est vrai que au monde là, soins très difficile en Afrique du Sud. Voilà. Donc, aujourd'hui, parce qu'il faut qu'à malgré que la situation, il y a un traitement, ils ont moins exact, c'est-à-dire qu'ils ont moins incertitude de par rapport à nous. Mais si vous avez n'andenge batoza kolanda yo ni nango peut-être ozosenga encore une fois parce que bon apparemment makamto luki banzela toujours kene osala kolukande na kwa azosunga yo kakate ni nango peut-être koloba lisusu. Qu'est-ce que tu peux dire à pasteur Yemoko? Papa ne ngana zolo ba makambu ya problème na nga ya santé d'abord même makambu ya dédommagement na mbongo wana on a tenga ta $100,000 na lopango et ko zone sa santé na nga tendenge zalaki liboso on comprend donc na ça d'abord na porte assurance médicale na lobe makambu pendant bané na bané na on lobaka eloko moko na la porte prise en charge médicale na la porte ya assurance médicale makamani ya dédommagement na bako sala ngoti mabasale la ngana makamnanga prise en charge médicale na mitungi sa ko ta traitement nga et puis là na assurance médicale et en plus bako dédommagement ko dédommager avec intérêt et ça la bana ne ba telemi balobi bana na eba bimana nga te tata na bango ndem ta bimana nga donc ayebi place za donc il faut dédommager avec intérêt parce que bizé nga détruire vie nga na luka ka on ndenga kimia nga na zaki na posta même pas dans les canaba média na zaki même pas la posta to comme na niveau haut donc et le koya zo sala ke azo réagir te azo linga ko pese le côté il y aura tellement de la justice ça moni justice ça le côté on a leki na média na on le kana média na lobby en lisusu na zo do ba lisusu mukuna problème na ya santé assurance médicale et puis prise en charge médicale et puis ma kamba dédommagement na mbongo na seki ba tonzo bezebele $100,000 na vie na nga na santé na nga et ko somba vie na nga te et ko somba pe santé na nga te donc na ya poste ya prise en charge médicale poste ya assurance médicale na la poste dédommagement parce que détruire vie na nga abana akobana nga lisusu te donc vie na nga dem te bafoué abisa na vie na nga donc na poste ya biloko nyoso na sengi bakokisela nga biloko na nga saba bakokisa nga na sengi te nga pe na kotika te au moins bakisa mtu na nga na sena kende balama parce que boy na vivre vini eloko nini nga na vivre lisusu papa le na vivre vini boy
Ernyo hôpital, ernyo sobone. Vini no ya malongo eza sunanga. Oba zobo $100 zebelete. Par rapport à santé nanga $100 zebelete. Nana posta biloko nyo sansenga kiba kokisela ngango, c'est tout. Et concrètement, Marie-Julie, quand on parle sur prise en charge de la santé nayo, bon, comment on chiffrer parce que bon, aux autres bagarre bon, va assurer prise en charge de la santé nayo, mais ils ont représenté combien? Comment est-ce que vous avez des éléments ou voilà, on a plus en charge de ça me coûte autant avec des éléments en détail aussi parce que papa traitement la nanu na hôpital ya privé parce que na pesa ki ba détail nyonso te hôpital ya privé nan ba senga nga traitement la nga tant to bandaki procédure $10,000 Seriwana, zaki Seriwana na bandi traitement sika $10,000 na traitement ba sala ponanga. Tant na moni mindele wana ba moni ke na kokite nde ba salela kinga lettre ba tinzinga et pas ba collègue na bango mindele ke ba réduire prix nanga parce que santé nanga zaki bete ba yoka ki mawa. Nzamba ngolo yokela inga mawa koti na mitema ba docteur wana ke ba traiter ngai na même na mbongo na zaki na ngote na minute wana mais ba traiter ngai so mona telemi boy c'est parce que ba mususu ba contribuer na vie nanga o ba zata cause ya problème wana te na ebi ba docteur a mindele wana te na mona bango te quand na zalaki malade asaleli muninga ne lettre aidez-moi la moisson azana pasi ba lettre so tambola na bango mingi ba aider nga ba docteur a mindele ba so tambusa lettre aider mama o aidez-moi la moisson azana pasi bo aider ye ba docteur ba okoma mikana entre bango so tambola wa tindeli muninga bo aider azana pasi azana mbongo ta ça trop jeune a mérité makambo te. Et là, c'est ça, ma fille, ça va côté qui est comme Nanga Banakala. Ça va côté comme Nanga Banakala. Pour la ça va Mukuna. Na Mukuna. Zambazali. Zambaza vivant. Ça, on fait un zambon, on a la sabelaza na bomoy. Donc, on pète un gelo qu'on a, on dédommage Shanghai. Donc, traitement d'un zala qui bon. Tant on a eu qu'un dîner dans l'hôpital, on va docteur, on a mis de la sengela qui n'a de, et y'a qui kita moi, m'ke pris, on est quitté moi, m'ke. Donc, même $100,000, on a par rapport à, y'a traitement de vie nanga. Dans d'autres Singapour, ils ont droit nanga. Faut pas payer ça ngambon, on a le pango. Parce que moukouna a bizé nangai. A sakana vinanga détruit vinanga alinga kinga bolingwa solo talinga kinga ndazaki na mission et loko mabena motema na ye pour détruire vinanga mais nzamba zali il y a un Dieu nzamba zamukuna nzamba zali. Voilà donc numéro contact c'est besoin mon année au défilé. Je crois que je n'ai pas mis ça. Numéro contact ça défile voilà 0032 495 75 62 50 0032 495 75 62 50 numéro. On peut peut-être prendre 2 ou 3 appels pour la batterie, ils peuvent contribuer. Et puis aussi appeler, donc il y a un numéro WhatsApp, 2 ou 3 personnes, on peut toujours prendre pour relancer un tout peu parce que tout ça va vraiment tamingité. Déjà dans l'émotion, makasi. Soucis à ma casse également par rapport à Bassuenaye. C'est là on appelle Moko Awa. Allô? Bonjour. Dans la ligne, ouais. Est-ce que nous participons ou bien quoi? Aujourd'hui, sur la rente. Oui? C'est là, Mouké. Voilà, sur Roloba. Mama wana ya azoganga alobite muku na boye mpona nini balobi bameme na hôpital azoboya il faut ndima bameme na hôpital mpo bato bamona opinion ya bato nyonso bacomprendre ke makambo yango lobe ya vérité opose question abi azochiffre yango par rapport à quoi et puis aye azosala émission azoganga moto ya malade yango azotanga mpe kombo te il faut azala mpe clair ye akendeki ayebi ke mokolo ya mosala nzambe akende obima ne po anini ye akei kuna ayebi oyo nazalaki na baproblème na nga okendeki na baproblème okende okoluka nzambe bani ndenge nini okolinga mokuna ok alobi envoûtement peut-être mokolo envoûte ye batika kokosa papa bati kokoselaka satana soki aboyaki mokuna envoûtement elinga ezwa ye bati kokosela satana boye soki koza complexe na mokuna bima na vi na ngai soki oza complexe na mokuna bima mpo na yebi aza na basi ebele soki oza mpe makangu na ye bima na nzela vi na nga kokota likambo na nga te okomprendre mpo ntango tokende kosamba
accompagné na parquet andimaki ke naza mwasi na ye donc ce que mwasi na mobile bazobima donc c'est possible moi ça zozemi donc comme yo zokotela mukuna ko benga suna mission na ngate ko benga sute na intérêt moko te ya kosela mukuna likam na intérêt moko te na kosela pona zoni na par rapport au ya sana vinanga ele nini na kosela mukuna nini bapatero basambela nanga bazana Congo bazola de mission ba prophète basambela nanga toi tu crois que na Congo mobimba ba vrai prophète bazate c'est 100% à 5%. Il y a des prophètes, il y a bien bazar, il y a des pasteurs, il y a bien bazar. Oh, bah, on a des missions, oh, peut bazo mona, na mission moni, ma bah, que maman a zoko sate. Na quoi c'est la moukou na pas moukou na zanin. Pour installer la ranine ou bien zanan, installer la ranine, vina, rien de ko détruire vinanga. Moukou na za faux pasteur, za ndoki, za criminel, assassin, za inconscient, pasteur. Za insensé à moutou. Za homme animal. Za moto nyama ou le bengi. Quand tu as une mission, tu as une déconne, ou bien tu as un camp, tu as une sous quand tu as une contredit. Tu as un pas de mouko na sale langanin. Mouko na elanganin, a pesa langanin. Non, mais pour faire un coup, fait que mouko na sa envie. Eh, maman, qu'on béra sous une mission, qu'on béra sous te. Parce que quand tu as fier, on n'a pas le babongote. Zélam comme tu sais au comme là. Et bon, on est canadien pour le bandego solo. Bon, comme on va nalinga mukuna zaki na mwasi te nalinga ki attaque mobile nalinga mukuna za mwasi te nga problème ezate que ce soit na bimaki no na bimaki nete na na posta ka ya biloko na sengi prise en charge médicale na posta mbongo ana dia do machanga na ropangu c'est tout bon loba nyeso boloba nga na ozela bino bobo manga na ozela bino so bokita mtu na na dimi je suis d'accord mais nga na ozela bino non kima bino te na banga bino te na ozela bino non ozela bino. Tu auras 3 questions et puis tu auras un deuxième participant et puis tu auras... Allô? Oui, allô papa, oui. Oui, toujours grand-maman. Oui. Ah. Oui, merci papa. On a posé une question à maman Julie. Oui. Premièrement, je suis de cœur avec elle. Ça se sent qu'elle souffre, elle est révoltée. Oui. Elle a été abusée. Donc, c'est dans ses droits de s'effacher, de réclamer ses droits. Mais dans le baka et il faut qu'elle change un peu son attitude. Parce que même quand tu es dans tes droits, le fait de crier, le fait d'insulter ou de te fâcher ne va pas te donner gain de cause. Et puis tu vas gagner. Toi-même, tu viens de le dire que... Mais ça fait quand même 9 ans à lobby et 9 ans à souffrance. Je comprends plus place nazo punga Isaac Zemi yaye azwa ki tango mokuna elle était déjà au courant que mokuna s'est marié. Alors c'est là maintenant qu'il y a un problème, il y a un dérapage place yemoko abebisimbe bana vinaye oza vivre na mobile po baba na vivre na mokuna maman nanga avec tout le respect que je te dois yo moko na munoko na yo lobi mokuna mema yo jamais na flamingo kaka na mutuka na bureau. Premièrement, yomoko pesa qui valeur dans autres nayoti. Alors le col yomoko yeba qui valeur na yo abomwa c'était. Yangwana il fallait mukuna azo bazoba ndenga zokyo wana. Premièrement, la première de choses. La deuxième de choses ma chérie, tu as continué à vivre avec un homme qui était marié. Alors que nous aux autres dans l'église, au yebi nzambe, au bandi ko vivre na mobile asa déjà marié. La troisième de chose, ok kolongo la semi alors qu'on est déjà pour ça là-bas à faire. Donc tu étais quand même une femme assez stable, indépendante. Na âge na yo, maman nanga ondimi ko kende kolongo la semi, dans la troisième place yo pays. Yo ozo kende l'église, le salaire du péché c'est de la mort. Oui, Nandimi Kokufa. Bon, maman, je crois que Tokoyo Kalaboete. Le salaire du péché, c'est la mort. Merci, maman, pour l'avenir. Je suis d'accord avec ça. On va plus permettre appel parce que je pense que ça risque de déraper un tout petit peu. Je m'excuse un tout petit peu par rapport. Parce que ça risque un peu de déraper. Passeport na nga na bureau na e na bande ko sala sur l'autre côté passeport non deni passeport na nga
nane il y a un protocole de Jérémie tellement pas le cas qui na erne wana bandi zemi na ebisi OK zone selanga passeport nanga mais comment la maboko neni maman wana papa la répondre na maman wana mais passeport comme papa et pas neni passeport comme pas passeport tant na bandi zemi papa la na ebisi OK nazo voyager nanga problème ezate na botité na okende nanga ta musika ata bamboka ya suka mboka ata Australie kuna na okende nanga kofanda problème ezate mais na garder zemi wana na botité tant que nzambe apesinga mwana nanga moko ngana za hypocrite te na obomba zemi na kima na zemi mutu pourquoi nana ozonga cherche na keko kosela mobali mususu zemi moi je naza bongote donc tant ezaki déjà ne bandeli na yebisaki eke voilà boy pe ayebi yango ata ko wanga na boya ko wanga na miso bato miso nzambe a wanga na te parce que nzamba nzamba wanga na okosa bato ça semble mais nzamba yebi aka après wana ye ko zo passeport na ngala kanisa ka zo zwelanga visa akanyi passeport na ngala na bureau na ye ti to ke Lubumbashi wana ti na ol bunda na kolonga bazemi a passeport na ngeza ki na maboko ne mwana sa autre mezate mwana sa autre mezate papa le no sa ndengeni akanyi passeport na nga nande to kende Lubumbashi passeport na ngeza ki na maboko ne dona voyager na carte d'électeur passeport na ngeza na maboko ne tana moni na bandi malade passe le ki na kena bureau na ye yena protocole ne Jérémie ndeba bandi ko panta biloko na bureau po ba lukela nga passeport na nga ba zone selanga yali bien non na retenir passeport luka passeport msuna zaki suna mbongo te nga bi non passeport na ngeza valide na kana posa passeport na nga wana yango ba kenda ki na bureau na chemo bulu na bureau na ye ndeba eko bima yena protocole ne Jérémie bazana ye wana ba bandi ko panta bureau ba eko luka passeport na ndeba remettre nga passeport na yango na voyager ki tar na koma ki grave ne eko voyager na passeport na nga wana. Voilà, ça on a compris. Bon, plus tout on a quatre quand même appels. Je coupe les appels, ça ne sert à rien au Benga parce que bon, ils ont perturbé encore Julie et puis bon, je crois que ma caméra des Aokende, ça risque de déraper. C'est peut-être pas le but. Il y a émission Oyo. Moi, je voulais quand même assez que Batouba partager, pas ça avec et puis pas aussi ma proposition. Mais bon, voilà. Maintenant, Monique, ils ont dérapé par rapport à moi. Je préfère en tout cas qu'on arrête l'appel na ma solo. Mais ah parce que maintenant, comme sous maman mon gars ben à lobby, na ba lobby. C'est ça aussi le problème. Parce que yo tant yo qui pasteur Mukuna a parlé déjà. Pourquoi est-ce que toi tu as continué dans la relation? Parce qu'à Balagine déjà. C'était déjà papa les likambo kweleli mo baso ba benginga wana baza soki basa mabala soki baza ba femme seule je ne sais pas mais je crois bien so baza basa mabala ba yebi makambo comme la kabangona mibala bangona ndako na ba il y a d'autres choses il y a d'autres problèmes okoko gérango okoko silisango mbala mokoté vous comprenez papa les donc azala ki na e marié ngata on lingaki azaki marié te na expliquer ki mino déjà tanga bali ngana e baki pete ka bali ayi se ngate ke pas zobala na yeki ko za surprise ndenge amona ki abali matika ki ngata bande nani wa vivant déjà na mukuna nani afana pembe na mukuna yeba comportement mukuna bo yebi mukuna ndenge zala nani yebi moi si nini afana na ye aloba ndenge mvia mukuna ezali ndenge mukuna zala ka batisi da mukuna eloko nini la kisaki na longwa ki na minute na pembe ni na ke ndenge zala pa envie eloko nini la kisaki bo yebi vi mukuna menaka bo yebi comportement ka tisi da mukuna po zo loba la tanza be ka longole na nzela vinanga bo ba sacrifice ni longa na sali tina komi le na ba media bo bi vinanga ti le bi sacrifice ni na sali pour la vie ou bien pas longa pe mena tata wana ba nani ba yebi yango quand vous parlez des choses il faut ba yebe lo ni bo lo ba tanga ko comme li auto gérango te o yeba ndenge o yeba kilo likambute ngana lo ba fa comme la kinga na yebi kilo likambuana donc c'est ça le problème papa là. Donc en fait c'est comme si en fait Kobanga la boy zalaki Kobanga mukona la personnalité mo boy sokozana ye intimidation tout ça ça dit que moi ben okimezate ça dit que c'est comme si a kangio ni logo mo boy yo peut-être comprendre le fait à revivre na yeza logo la côté prison mo c'est un peu ça. Oui, et pas le quoi tu es condamné. Donc il faut ngana part nanga j'étais comme condamné. Je voulais sortir na bande kokokakate, na bande kokokakobimate. Et puis il y a des pasteurs au landanga si quand même des prophètes. Na sambela na bango na mata bango je priais. Et to bande ko sambela ke nzamba longo na pembe la tata la facilité na sala bien. Et là on est là qu'est-ce qui est soit bal na tiki que je voulais être bien dans la vie, je voulais continuer aussi ma vie. Nanga continuer vie na c'est là on est là qui saki.
Quand il kambe comme el binote, botika ko jishaka mutu na eloko yo comme eliote. Zela ce que eloko comme baloba ke mutu akufela mobalite ou akufela mwasite ayebaka douleur wana te. Ne vous parlez bozo sala ba défense moko ya likamba bo vivre ngo senya ngote. Donc bozo loba katika boloba. Ngana vivre on a zoloba. Na sali procédure nyonso. Ya famille na ya bana. Nous sommes simité à passer à Libanda. Nous sommes simité à la justice. Donc, ça m'est simité à l'équipe média. Si ça va coûter ma vie, comme le dit que nous sommes pécheurs, si ça va coûter ma vie, je suis d'accord. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu quelque part. Zambazali. Zambaza okufate. Zambala na bomo. Zambaza. Alors, par rapport à notre lobby, Maman Julie, donc, est-ce qu'on a pas prière tu au salaki? Est-ce que tu penses que tu es complètement délivré Papa, National Mati Bangomba, Ayebi. Abandé comment compétition, comment ta Bangomba te banyoka que reçoyo. Moi je savais pourquoi je priais. Et moi je gênais. Et pour ma passer dans l'église, à ta bala qui va passer dans le côté de gêner prière. Mais il était marié, pourquoi père bango va ko sala ngo bongo ngala bene ko kipe ya bango tengala zaki na bit na ngala bisenyo na nyo kwa mi tellement mingi je ne sais pas nzambe wana zandenge na ngala bande ko sambela ke muto yo che anta vraiment mo sali na yo bezanine. Moi je priais et dans sambela ba prophète nsusu pe ba yebani na kota nga kombo na ba open na ba médiaté ba prophète wana ba zolanda ngala sambela na bango to sala bango ba prière mais ngamo ko na zwa ba tana nga ko sambela ko yebisa nzambe ke écarter tato liboso na nga longola papa na nzela vinanga écarter ye nzambe longola pembe na vinanga. J'ai pris le temps de prier. Papa le oyoki yango ya peut-être na ça sauf peut-être so na sambela qui peut makaste je voulais même pas être en vie. Donc problème na ngeza nga dans samba ta zoloba ba tika ko loba fa ba yebe loko nga na vivre te ba yebite bitumwe bandi physique te bandi qui déjà spirituel. Donc yango la une autre comme si qu'on a bomoto. Donc tika ko loba. D'accord, maman. En fait, tu commences à point parce qu'avant tout comme na sous émission parce que alors il y a des problèmes à prise en charge d'ailleurs. Prise en charge parce que tant qu'on on a besoin à assurer dans le soins médicaux là. Prise en charge à Zouango, c'est-à-dire que financièrement il faut participer. Mais il y a des chiffres on a négligé parce que bon bango bana élément moroté bango ba yeba pété que voilà ils a boy tout ça mais ceux bango ba intervenir ils peuvent intervenir dans ningeni pour que ba assurer dans le prise en charge na yo ndenge suivre ba soins médicaux. Sur quels éléments moningande naza boy jamais na koko bimala mutu naza mwasi na koli na bando filmer mutu ou bien na banda ko copier maloba na ye ou bien na banda ko zoa soki ba caméra tout ça na sala ngote on azaki ne loko mabe pona mukuna te mais mukuna abanda ko zoa ba photo na nga mitakala abanda ki ko sala ba makambu mususu parce que ba vidéo na bimi wana moi je sais que même fi wana bimisa ba vidéo je ne sais pas mukuna zola na mwasa le mwasa vu appareil zo filmer mukuna ndeka mukuna zala kawana alongoli bilamba mwasa longoli bilamba le mukuna monyo ndongo zo filmer là je crois pas là parce qu'ils caméra cachée ba caméra ba big ezali maman ba big tant sur ça qui va battre mais tant on fait longoli bilamba big anga ocha wapi je ne crois pas. Moi je crois que caméra nezaki na mutuka. Et puis mutuka caméra wana nani tachaka caméra na mutuka soto bito kota na détail et ko bende susu ba debebele entre guillemets wana kanya entre parenthèses yona ngina loba boy ngai naza na eloko moko te ona kanga lokola muku na photo parce que ngana zaki na ngana intention ma bete naza mwasi mukolo jamais na koko bimala mobile mutakala na komi ko filmer pour na intention nini d'abord te yene ngazana na ndenge ngana yebeli akolinga te ke ozane ozo filmer a olinga ngote. Donc on a na moni yango wana mais problème eza muku na yebi ba problème oyo nyonso ayebi yango nyonso azo courant sentir na ye mobimba ba yebi yango sentir na ye mobimba ba yebi na ba pasteur ba kufi ba pema na kimia ba kufi na mabele ba yebi ba vérité o na ba ba tikali na bomo ba olandanga ba yebi ba vérité o donc na zo senga na muku na ayebi likambu oyo atika ko kota bana nena buzoba atika ko kota bana nena sous les baobas la danoise sous les baobas la danoise benga sous les baobas sous les appels na yo sous zo benga na mboka nini benga ou intervenir moi que je pense que tous aussi on a besoin de ba fungola moi j'ai pas spécialement makanisa bien qu'on condamner bon tout le temps aux mais il faut aussi donner aussi des propositions à bien pour aider sœur Nabiso parce que c'est aussi besoin également aide à bateau ça va te boya ko tirer encore vers le bas c'est sous les babos à la makanisi il y a ko partager il y a ko aider sœur Nabiso au Robenga
rapidement dans Ozoyo, donc sous le baobab, la danoise, place aux Zali. Voilà, donc toujours pour ça, mouké. Voilà, donc comme dans le lobby, ça dit qu'au niveau, il y a prise en charge. Bon, si le problème, parce que tout pousse à ma un peu plus loin. Parce que aux aide, mais na aide aux disons, détails pesants. C'est un zone, c'est. Ouais, ça sur les baobabs. Allô? Allô? Bonjour. Oui. ndenge ozoloba kaka nzambe azali nzambe akolanda bato bazoloba na makambo azokondana te biso bakongole tokondanaka mwasi akondanaka ndeko ni mwasi loba likambo na yo na kimia nzambe apeso kimia ozala pose oexplike likambo no très bien kolela te mwana nzambe alelaka te mwana nzambe deva de mwa alelaka te ozola sa faiblesse na o kolela te eza na kimia tikolanda bato bazokondane bazoloba na korépondre bango te po mutu ayebaka vi ya mutu te soki oyaki makama mukuna te mutu alingi ayeba te kobima na mukuna nga na okondane te mpo toyeba parti na biso ya kongo ndenge bazalaka zwa kimia tika kolela makambo nyonso ozoloba anaki mamu nga nalanda mamamu aloba ya solo ke yo atuna leki na ye ya moleki na mobali mwana mukuna soki komi na yebi azala raison. oui Julie azalaki mwasi papa alingaka bala ele papa asalaki divorce mamunga na landa mamu ndenge aloba a explica aloba oui mwasi papa la bango alingaka bala ezalaki yo wana le papa la bango azalaki na mwasi te nga na landa nazaka amina mamu apesa explication nyonso mais ozala likambo moko oyo korade pa bato ozala likambo kolanda bato papa alima wasala émission olanda bato te soki moto arépondre oza besoin orépondre te korépondre te zwa kimia kokanga te explike likambo na yo na biso bakongole biso basi okondanaka ndeko na biso mwasi jamais mobala oyo aloba likambo basi bakondane te soki mwasi ayekoloba likambo ayekokondane ye zwa likambo nolobaki na ona suka oza mwana nzambe ozoloba nzambe azali na ozoboka babongo epa nzambe azali akokota likambo noti na suka soki mokuna aza innocent na likambo wana nzambe akosala innocent mais soki ayebi ke na likambo oyo asala soki atindaka olongola zemi soki patino te nzambe aza na justice ne akosala soki aza mosala nzambe aso nzambe akopargne mais soki aza mosala nzambe alokuta nzambe akokomisa na suka kolela te zwa calme toyebi ke eza pasi oyo ozotraverse eza pasi moto akoyeba te pasi ya moto ezalaka motu ifo aleka na likambo wana lea nano moto aleki te moye moto eba pasi eza te zwa kimia tika kolela kolela toza mona bakolela te zwa kimia nzambe ayebi oyo obela nzambe ya bakufa te obela nzambe aza na bomwe oyo ayebi akomiso ti place ozati osala émission ayebi tika kolela zwa kimia elo nana biso kayango wana Merci beaucoup, ma soeur. Je crois qu'on avait quand même besoin aussi des propositions, au moins, pour rassurer un peu, sœur, c'est vrai. Mais bon, voilà, donc, nous pousse à la mouké, Nasuka, il y a émission, la biso. Alors, sœur Julie, l'année, Badwaza, Kolandayo, yo, Yimbang, en Afrique du Sud, pour la basse médico, bon, Bambon, Opé, Izate. Alors, je ne sais pas, au ça, la dengue, allô? Allô? Là, en direct, vous voulez participer? Zela, un instant. Allô, combattant Iso. Allô? Oui, mbote papa. Mbote combattant Iso. Serge. Oui, nauti kolanda mama ninga zolo pa makambo mokuna. Na ngena tuna ma question moke peut-être au déranger ma moke. Tango bimaki na mbala liboso na mokuna. Yami bale ya misato est-ce que tango ando ke mina église abande ko mona mokuna lokola pasteur ou bien azo ke litanke mobali na ye. L'autre question na nga yango wana est-ce que azo croire na mokuna question homme de Dieu ou bien aza na église wana musala na ndi asala ba yango bimana ba mama.
question na nganya tuna yango wana soki ayebi ba secret alobaki ko bomba ke na yebi mingi biloko amelaka me loba bato bayeba makambo muku na sifini. Merci combattant iso. Nete ça juste yoki question. Voilà, so go répondre. Nalingaka lokwa mobali, nalingaka lokwa pasteur te lokwa mobali. Tant que l'église ozomo lokwa mobali na yo beke ok pasteur. Oui, na bandeko ke l'église ko sambela pona nga moko. Mais na bandeko mone lokola mobali lokola pasteur te lokola mobali. Ah. Voilà, comme prometteur yo pe libala. Allô, je vais te yamba mutasuka. Allô. Bonsoir, Nasebeli. Oui. Vraiment, c'est une grâce pour Nanga. Nasebeli sous le baobab la danoise des Apianga. Sous le baobab. Na pesimbote na batunyo so bakoti et puis to pesimbote na Julie. Voilà. En tout cas, papa lui m'a excusé ngai na le bamo muke na communauté. Oui. Parce que nga penaza mopandi sango. OK. Voilà. Voilà, déjà au sotanga kombo na ngana chef Fongi. Oui. La danoise. La danoise. Voilà. Oui. Il y a on a benga qui benga bengo ko na intervenir loba. Oui, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Na jaki na yebisa bande ko na biso eloko moko o baza ko yebate ke ba pasteur na biso basambelaka avec bazana ba puissance maléfique, ba puissance amabe. O ezake soki okepa na bango okoko malokola zoba. Donc on ne ba te belé bazoye bate. Je ne crois pas que moi si pour moi ça na 5 sens na yo même par rapport ya âge na ye par rapport ya mukuna ndeto yo kelaka ye o eki okende o mi pesa kanzo to ndengwana non bazala kana bakisi bazala biloko ebele bombani et puis bazana puissance bazala lokola lokolo bani bazala lokola ba mikonzi bazala lokola mutu moko ozana mbongo te tala yo ozana ba problème ozokele pa mutu oyebi ke na kozwa lobiko epa na ye okopesa ba respect eloko nyonso koloba na yo professeur nyonso kobima yo kozwa ngo kaneti ezali vérité nde likambo bazobosana eloko wana alors ntango yo kokende kuna ye akoutilize puissance na ye azwi yo akosala nyonso oyo ye alingi mpo na yo okokangama na ye okoyeba ndenge ya kobima lisu te ozomona meme ndenge nga nazoloba meme nalobaki meme ndenge mwasi bazolobaka ke mpo na ni olongolaki zemi basi boni balongolaka bazemi te bango mo mpe baza wana balongola bazemi na mabala emso nasepeli na mobali oyo te olongoli zemi alika koboye te olongoli zemi apo oya kosenga bolimbisi kolongola zemi ya ndeko mwasi ngai nakokondane te parce que leo mobali alobi ke nalingi na nga zemi wana te le mosu mpo kotala bino aza na makoki te na obokola mwana ngo ndenge ni alingi mpe te aza mpe motu moko ayebani aza na bapolisi aza na arme akoki mpe kolanda ye abomi ye na mwana na place wana mwasi nyonso akobanga koloba ok nalongola kaka me okoyeba te ke ntango na kolongola un jour ekomemela liwa obie komemela maladi yango nde biso tozotelemela kaka bandeko na biso basi nakomi na nga koshite vraiment mpo na ngai bokendeke na bino na baeglise wana te bokendaka na bino te parce que baza na bango bapaster te epres eloko na kosengo ndeko mama ndeko na nga mwasi kobomba eloko te bimisa makambo nyonso mokuna asalaka amelaka masanga alangwaka asalaka boye abizaki yo boye akotaki no na liboso na nsima bimisa yango na media parce que kobomba bango eza na ntina mo te il faut koloba vérité ekosunga yo epuis okopesa kimia parce que nga ntango nazomona ozoleka chaque fois nazomona yo ozobomba makambo mo na motema oyo eza ke ntango ozobomba ngo ezofaire souffrir yo bakokanga yo tike bimisa nyonso tu mpona ozwa kimia na yo toboyi te ntango yo kobimisa okomona mitema ya bato ekozala touche meme mokuna ede yo te communauté koede yo mais soko ozobomba makambo mosusu yango ozomona ezopesa kilo satan ozokotela bato mosusu mpona ozwa verité te en tout cas mpo na nga sete sa zala na kimia nzambe akosunga yo epuis ekozala bien merci papa Limia merci nakomonopolise parole te natiki malobe pa na bino merci en tout cas sur le baoba la danoise merci la participation na yo je crois que cher Julie oyo quand même moi makanisa bandeko donc oyo bapesi quand même yo makanisi mais bon na mona zora muta suka parce que je crois qu'on risque de déborder dans le temps
Allô? Oui, bonjour Papa Linia. Bonjour. Oui. Mamoni émission sur les camps directs Awa. Oui. Sœur Wana za Voltaire, Wana Bamakambwana, Amtalukutaki. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tout ce qu'elle dit est vrai. Et Kangada Taleloa, Papa Linia, ça c'est la fin. Il y a pasteur Mukuna. Vous savez comprendre. Parce que nous sommes comme Bimarapoulé les bouts. C'est sa fin. Il n'a qu'à assumer un joie. Ma soin à sœur Wana, à l'Ukapé, à dédommager, n'a pas senga, le pango, n'a pas mbongo. Après ça, il y a. Il y a Serra Sengi Bosolo Lika, Basolo Laka. Voilà. Mais, en tout cas, la bombe la haute Kangada Telelo, c'est la fin. Il y a pasteur Mukuna. Donc, comment qu'il t'a pas de pente glissante, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, comme quand même la souka, parce que ça a plus d'1 heure, 10 temps. Parce que, après, comme la souka émission, non, je ne vais plus prendre, que ce soit pété, risquer de déborder dans le temps. Voilà. Parce que, pour ça, na souka, donc, problème, il y a prise en charge, na yo. Surtout, tout chiffré en point, na yo. Éviter ce que vous avez ça à moins que vous va contacter mais est-ce que pour la yo na makanisi na yo vous avez estimé ndenge ni base de prise en charge ça dit que ba foutre la robe en montant dans l'hôpital ba pèse fo moko boye oyo kozala ba traitement parce que traitement à vie oyo zo mona que non montant mo ba pèse yo que otungisa bango le soutien papa le na lingi kokotsa bana na ye na makamba traitement na ngate po baza déjà na biloko ya mabe na mitema na bango pona nga. Donc c'est possible pe bazwara ta tonga ba lukata médecin na hôpital wana tubanga tonga mabe, tout est possible. Ya bozo mona na zoboya ba kota na makamba na hôpital. Procédure ni no linga. Pendant 9 ans abundani na vie na ye moko na ba traitement et puis à la fin bon moni mutu quand même à récupérer muke bo mo meme na hôpital. Donc ata kutu bango za. Yo pour yo quelle procédure il faut ya ça là ça procédure ngamo ko na landa ka ba traitement langa ba pesa ngamo ngamo ko na landa ba traitement langa tina suka parce que traitement langa eza de vie na landa ba traitement langa tina suka bango ba koya kokota na makam langa traitement te po bazana makam mabe na mitema na bango po na ngai sikola okota bato ba lingi yote na kata ba makam vie na ya traitement na onde parce que place ba médecin na bazeza loko ba simbi vie nanga na kokoya kokota bango te na place wana. Donc les gens qui na miteki na teki vina ngana maboko na bango donc na kopesa bango nzela na tabu koloma côté na ba pesa ngambongo nango na sengi ngaboko na koyeba ndenge na komema makamna parce que na meme déjà 9 ans ngo 9 ans na nezebele 9 ans déjà ngo na memi makambo ngamboko na obunda na ngamboko na eko zanga pete ke so ba pesa ngambongo na ko s'organiser ke na continuer ba traitement na ngamboko problème ezate. D'accord. En fait, pas plus grand bon au Seigneur de dédommagement, c'est ce qui est important. Oui. Donc il y a on est oui, na continuer ba c'est 100 000, c'est 100 000 $. Oui, na lopango. Pour lopango a météo, ngai mnanga na zo lopango a météo. Trésor beaucoup na ebinga non, lopango wana leki munene. Okozo lopango wana te. Ba kosomela lopango mususu ngai bi OK comme leki munene mino bozo wala l'héritage. Boko kabola lopango wana katikati. Ba passer mususu ateka ba benga non chili lopango wana leki munene ko sa bongo te. Il faut pas sommer lopango a mukie. Ça fait ce que 3 ans parce que les locaux mon côté makabo bandi les lots 300 €. Parce que le pango ya mukete balobaki. Trésor dit maki engagement il faut que les France bazo na que cause de prise en charge médicale à partir de France ça saliango parce que la moto wana bazo saka na vie à mutu. Et ben wana basala nzamba ndengeni. Bana mosala nzamba ndengeni. D'accord. Voilà, toujours comme la souka, il y a souka émission, moi je crois que bazo benga toujours ébélé surtout quota donc je veux que tout arrêter wana. Voilà, je crois que Makanisi déjà ba pèse quand même Makanisi na bo ba kondanaki na bo peut-être ba soutenir ba pèse je crois que ils ont équilibré on peut s'arrêter là hein Julie na habité sur aux autres penser oui na ngana répondre maman oyo alobi na ngana bimisa makambo nyonso na ngana répondre la moi na ngana répondre pour na tika une assistance te OK maman na ngana ebisa yo boy ke nazo bombelo côté au moins le problème nanga na o nazo privilégié ça non le problème nanga ya prise en charge médicale parce que si on a le bina bandolo ba détail mususu tam mususu nza ba bateli naza na bomo ba détail wana na ko pesa ngo plus tard mais pour na siko naza mingi naza basé na makambo ya traitement nanga ngo bomoni nazo nya free d'ici pour na landela ba traitement nanga problème nanga za na mukuna na tikali kozala na nu bien te
parce que tout le monde a attendu na musana nzambe atakutu nini oza quand même na kimia ni spirituellement na zalaka leste ni physiquement donc na bundi bitumba tina on c'est de makambo ebimi physique et banda qui déjà spirituel o ebimi elatis konzote e komi ya bomoto o bomoni nde butumba nyoso bomona na obundo na bundango déjà spirituel donc on est latis zote yango ebimi boy donc na butu na bande kolala te na mona ka babaka moko bizarre na butu. Et puis, il y a un azana yebi, soko kyo yebi sa eli kamba bengani nga na biro na ye. Et puis, na zwa ki tana nga ya kosambe la po, na bomba vi na ngai. Na bomba vi na ngai. Donc, na moni ba makamona tata wana, o ezake na kolo bake, il n'est pas un serviteur de Dieu. Asa mosala nzambe te. Donc, eza lokolo oba kotisyon na kati loko moko, ozana mutu akobe, yakotombo, mwatombo loboko muta benda o ezate. Donc, ozo bunda no luka ba méthode nyonso po yo moko bima. Yango na bimaki. Donc, na zoki batamba prière ndena ebisa ki yanga moko na ba pasteur mususu ya libanda église. Mais na mukuna prière butu na bande kolala te. Butu na ngeko maki lokola tongo. Tongo na ngeko maki lokola butu. Donc, butu na lala kate, so comme na tongo na lali. Donc, ce qui n'a qu'à gagner, c'est bouton à coller la tête. On dirait qu'ils ont fini, on dirait comme bizarre. Il y a un bateau. On va vivre à tes boutiques à Koloba. Il y a un côté de tête parce qu'on bende à débat moussous. Débat, ce qui est moulin, on a zana na posa ya makamdanga santé. Il y a un côté de tes attaques et nazo bomba. On a ça va sacrifice belé na ndenge na nga, on va moni quand même dans en vie. C'est ça le problème. Problème, on n'a pas parlé. Merci. Merci en tout cas, Sœur Julie, pour la bas détail, il y a émission à l'élo. Donc, information, vous allez aux Afrique du Sud. Pour la bas poursuivre, comme on l'a dit déjà, aujourd'hui, déjà, qui c'est parce que c'est là qui osent continuer comme là, c'est déjà ça, c'est qui est important. On entend encore rendez-vous à un médecin, on va poursuivre en Afrique du Sud. On reste toujours branché. Je crois que suite, c'est comme ça là. Par rapport à Nenga Koleka, qu'on les a se dérouler, et puis Nenga Ozong est là aussi dans Mboka, et puis tu vas toujours tenir informé parce que sur les médias, c'est aussi pour que Oyo, dans la mécanique, on partage, partager aussi. Parce que nous avons un tribunal, mais le tribunal a une solution. Nous avons une solution. Ana bokoko katinae ana bokoko ya a pratika bokoko ana bokoko katinae donc yaza pasteur boko na bukonolozo na ebite na bible ba ebi na bukonolozo yaza faux prophète ya babali yena za faux prophète mais na ola kise musapi onzamba zali mukuna ya un dieu nzamba zali soka yaki pa kitsa mutu na ngana seme nzamba za so na vivre le leza parce que nzamba zali ba pasteur ba prophète na samela ba olande miso ba yemi marami na oloba nzamba zali ngala butu na bande kola la te na tambo non mon et comment quitter ya monique comme akasa mo be mama ya kana sambe la pono mais na ebe zaki donc ba mitambo ya bande ko changa mais tellement zambaza ngapela za mwana nzambe yo ko kengo sima mutu mususu katika za ndumba bo ok nzamba bomba ina kindumba na yo ya mona ngana za ndumba ya zoki lo kwa ndumba mais ngana zoki lo kwa ndumba te parce que ça ngaki ya obala nga na linga kende mwasa linga mobile na zaki na en na motema nete na zaki ne lo kwa babe na motema te na iko détruire yete ya bo monique tonga na zalaki na afungwa mimuku na fungwa ki makasi au moment que vient n'enge changer qui a fungwa mi akomi pembe na ba président komi bo na za quand même porter chance na memela qui quand même chance pembe ni na memela qui quand même chance bon adiom de memela qui chance là ben oui je peux dire ça parce que azala ki bongo te afungwa mi tango to zaki na même na renaissance so afungwa mi bongo te ka fungwa mi parce que na loba makonsu parmi ba fondateur renaissance ngala na kat muko na bisanga fando ko liambongo to fondango na ye mena liete azwi ko pa boke ke tombola na fiwa na zala ndonga azaki lokwa mwana musala na ye ale bomengo me mango na ndaku na ye ngana zo sala na zalo ko mutazo utiliser ale change maramna sake me mango na ndaku na ye so to bito ko ta ba deuxième tout la papa le to la lelo to détailler en jour mususu voilà ça sera peut-être dans l'émission mususu on va peut-être entrer en détail parce que au fond le mususu cofondateur Renaissance aux alagi na création na. Bon, voilà, ça c'est autre chose. Donc, beaucoup de gens à business, on va projet à business ensemble. Alors. Oui, il y a marié, c'est un homme marié. Mais on a orienté dans ma cambo belé, conseil belé, orienté ce belé dans moi si. Avant de koye pa nanga c'était maman to sala ndengi to sabo. Mais to okene na ville, asombi ma puta papa le. Asombi la ba super soso ya bichingo bila. Akena udi asombi moi si. Moi je regardais tout ça. Nazaki zobate, na banda otala. Ngana nanga moi si. Ataka la telo kwa mabe, mais tellement zote eza bien et obonga. On meni la ma kitoko atala pa mutu so la tata la mama be. So aya kitoko ataza mabe e obongi sete na bande ko lata pa otongelanga na olata ngo me yebi na yebisa bino kaka nzamba zali na ko yebisa bino makamsusu ke nzamba zali
toko continuer émission papa na o continuer ko ba menga eloko na obeta c'était makamba prise en charge à santé nanga c'est tout. Prise en charge la santé nanga c'est tout na lingi nimba na ne ba kota na nzela traitement nanga na bundinga moko pendant 9 ans bazala ki wana ba sista ki te même kuna asala ki moteba mabe amoninga na récupérer ba pesa ngaka mbongo nga moko na continuer ba traitement nanga ndena zo continuer c'est tout problème nanga ngo wana. Merci sœur Julie, merci na courage aussi parce que à passer en direct comme ça visage découvert donc ce n'est pas donné à tout le monde voilà ils allaient émission en direct voilà bah intervenir bah tu peux pas bengi mais là stopper quand même appel parce que ça risquait aussi de déraper mais bon on pouvait quand même gérer ça de cette manière là il est qui n'a nemo ya madame to comme na suka sœur Julie to comme na suka zamba batela yo et puis merci na batunyoso oyo ba participer dans la katia émission oyo et to landelango dossier dans tozo landelango de près ndengeza koleka. Et puis, s'il faut aussi que le Kabadego Sungayo, tout comme à niveau, pourquoi pas Badego Zolanda Bisso. Voilà, donc, tout comme la Souka, le Basso des années, n'est pas le bon Souka, avant peut-être clôturer complètement. Vous allez comme ça, Baksa. Oui, papa, les nazans, les locaux Bakisa, Bananaye, Bakomi Lukanga, Pambena Sengai. Problème d'Angoana, des premières manas, et ça, le quoi, n'a comme une insécurité, quoi. Bana ne ba ngala kisakenga nazo lo ba makamba lokuta contre papa na bango mais papa na bango tango la la kabasi ame makabana te tango zo sala vie na ye ame makabana te donc ngana zo na faire na bana wana nyoso ya mukuna te pena obanga bango te na ozela bango baya nana problème bango basi ba confirmer lo bana papa na bango na lo bana mukuna na ba confirmer que na papa na bango ba confirmer na bango oui ngana lo bana tata na bango na lo bana bana te so bana ba kotango baya na ozela bango na oya na obanga bango te so bango ba kitisanga problème ezate na ozela bango ba kitisanga papa na biso épreuve ni les épreuve za papa na bina yebi makamnyoso peto samba na ye ayebi batu nyoso ba yebi makambo nyoso muto aye ako ignora zate batu nyoso ba yebi makambo donc ezali kamoko de banda ki na famille et que na justice na la police et que na parquet et puis na ba média donc ezali ngo loko asikate donc eto banda ki déjà to sala ba procédure rebelle et là na ngana lo bangwa na zaka na posa ya prise en charge na repona zo banga bana muku na nyoso bino nyoso na obanga binote même communauté seka papa sene sa seka na obanga binote na posa ya prise en charge médicale ce ka yeba kazala ki marié il fallait qu'il n'ait pas moi na yebisa moi sino abala wana kanga mwana yo soki mobali na oba singa parce que oza incapable ya moi si oyebi dia ba kopesa mobali na tolite pe oyebi ko orienter mobali noté ngana okufa lelo ngana na contribuer na vie mingi ya mukuna par rapport ya récite na momo tazaki na oya 7h du matin ko tunanga boye pe tozo sala et récite na le renaissance efungwa milelo ezanga soka zaki na mwasi ngaka fana na ndaku na ye atuna mwasi na yo ya bala ba conseil mais tia bana ko yepa na nga na zwelo ko mako elo ni la muku na salelanga ni ba mama ba olobelo ni muku na salelanga mwasi wana zane na ndaku ai akanga mobali na ye basinga po nga na linga mobali na ye ba teke bazaka na bamba to ba sala nga likopa ba utiliser vinango be ba détruire vinanga po bango ba régner mais reine na bango na yebisa bango za muke po zambe au kota makambo penza mbazali soka za na bukonozo vila eko suka nde na roi na bukonozo asuka ki elo na ngana bango na zaka na poste prise en charge médicale na problème à mutute mais nazo zela muto nyoso kota na nzela langa na obanga te na ozela bino et puis nde ba bangala za rwandaise ngala rwandaise na congolaise na botami na Kinshasa pe na botami na mama yemo bina mozolo ba wana même hôpital bobota manango eyeba ni kutu tengana amwana kin na botami na tanga mobutu et puis na botami na hôpital mama yemo boya ki botika ko baby sa vina obe bon luka ba bomanga te so bon luka ba bomanga botika ko sa ke na za rwandaise bo baby sa identité na ngaite